Merci de partager l'émission. Ce que mon numéro, si vous abonnez, abonne-toi. Kanga Dadi. Idéologie à Sika. Ya Yemoko Papi Geni. Azalaka Moninga na bino pété. Depuis kala. Azalaka Moninga na yote ya. Papi Geni. Tourbe la vie. Oyo nyonso azala besoin ayoka masolo ya bien. Kende kaka na chaîne YouTube ya Tolobe la vie. Ya Yemoko Papi Geni. Ceinture noire. 12e dan en esprit. Voilà, biso tokoti. S'occuper au koti au lingo rejoindre biso. Zwakiti vanda to solola. Zwakiti pena vanda to solola. Makambo yo écoutez ya yo. Mutako sayote. Yango tozo benga ngo émission ya mikolo. O ezali temps mikolo ba sololaka. S'il vous plaît, tika bana batal émission o ya bango. Bana pe bazana émission bango batalaka, tika bango batal émission na bango. Tika bana basaka nde ba osaka na wana. Biso ba parents, biso ba papa. Tokota na Kanga Dadi. Pona awa nde ba solution ezali. Bade kona leki toza libanda. Na lobaka chaque fois ceux qui te voyager, to memaka Kanga Dadi. Donc, biso to libanda, to yaki na Kanga Dadi, ndenge zalaka toujours. Alors, merci na bino ba oyo. Boza ko benga biso partout dans le monde, merci à vous. Et merci na ba oyo baza ko s'abonner. Merci na bino boponi Kanga Dadi, boye ba ki boponi une bonne part. Boponi vraiment émission, il y a ba adulte. Boponi vraiment émission, il y a ba to mayele. Mutako saouti. Au moment à chaque fois que tu as l'émission, au moment où tu as bengi à se retrouver dans le même problème. Et puis une personne, même plusieurs personnes ont le même problème. On a comme la ginga. T'as la ming dans les commentaires. Voilà. Donc Kanga Dadi c'est pour vous. Kanga Dadi c'est pour nous. Kanga Dadi est pour esunga biso. Même nangai moko. Kanga Dadi est pour esunga ngai. Alors, na leki le loto meka les sous solo là, ne na lobaki avant to progresser, il faut tout zonga moi sima parce que monsieur Tam Soubalanda qui émission tout ça l'a quitté. Je crois que émission passée non ouais, autre le bel qui sur jeune biso yo bazali oyo kola qui déjà, je crois que c'est ça hein, bon c'est vraiment parce que to comment ko numéroter yango pona ba raison nango yango yo hein pour ne pas que tous à la to bunga mingi tellement Kanga Dadi on pesa mo ebelé to sali on peut mo ebelé donc to sali mo ebelé voilà bon c'est le moment que pardon pour fondation massima ah voilà autre bela qui sur ndeko na biso oyo akangami na Chypre to pesa mo conseil to lubi bande ko faut ko sala ka effort ko ndeko na biso so ba kabona kina mo si na ye na mama ya bana na ye ezapo ye maboko makasi elekaki donc mutu mubimba atambola na mbongo na nyoso na poche donc abombaka mbongo na enveloppe akaki ba concerné ba makambo na minute oyo ndeko na biso aza ya kokangama na Chypre pona ba bien fa basambisa mutu ezalaka 1 an donc ndeko na biso sali au moins 4 mois dans la minute oyo à perdre boulot. Imaginez quand on a moussate 4 mois raison exate. Imaginez au foot à palette 4 mois raison exate. À ta raison net dans d'andako déjà. Donc c'est-à-dire à perdre déjà parler boulot que tu batté déjà donc boulot de c'est koufaki déjà. Et on a moto baki moto a ko sunga ceux qui ambassade de monsieur Zapi na Chypre kuna bon. To bete kambela wa ko yoka ayoki. Tozongi simamuke parce que sujet na biso lelo to ko lobela prophète kobiste au kombo na ye Bob Magema to ko lobela sur prophète oyo makambo to ko lobela bande ko nyoso boza na Canada na Toronto bo vanda bo ka biso très bien parce qu'après oyo to ko lancer mbela église mon côté boko yamba lisusu moto oyo
bolanda biso pena bien. Église mon côté boko yamba muto parce que so yambiye c'est que yo na besoin ndenge moko so bo ndenge monte boko ki jamais ko yamba lisusu prophète oyo kombo na ye et puis alatana kombo ya prophète oyo Bob prophète Kobiste oyo aya Canada ndenge ni mwasi muta bengisa ye toi même la photo ya mwasi wa bengisa ye no ben abino ke tokotia photo ya mwasi de makambo so ekomeli muninga ntina kanga dadi yango wana toza ko s'acharner contre yete mais za makambo mabe o ya sali de quoi makambo mabe ya sali contre muninga donc yo peso kebite l'autre makambo tamse ko komela alors pour ne pas que makambo boye ça t'arrive il faut faire quoi landaka kanga dadi partager ka kanga dadi landaka kanga dadi tout ko rater kanga dadi morote s'il vous plaît merci toi Libanda de la Psibinawa donc merci na Washington merci na Jano Dibols wana bazali voilà merci na Emile Bamba de Zurich voilà alors bana Canada précisément na Toronto place makambo et salami bovanda boyoka biso bovanda penza calme boyoka biso parce que tokomi na makambo photo loba ndeko mobali oyo ayaki Canada mwasi mutabengisa ye mwasi abengisa na Canada akoma ko exiger mwasi asombele kaka Mercedes moko boye suki ndenge nini mwasi ayina mbongo te ayina choite nde omoni akima mwasi wana mwasi abengisa ye alors lisolo to soleza nini ndeko na biso mwasi oyo prophète auti ko abuser na ye mutungo alobi non eza ko abuser te baza mikolo mais makambo ya sali moto ka bepsi via bato to bani eza abut bongo te bino bankwa mayele alors ndeko na biso Martin Kabongo akuta mwasi oyo na mwana moko onia atoke sikoyo toke na lisolo après to betela bino sikoyo après biso to développer akuta mwana mwasi oyo na mwana moko mwasi oyo vraiment bateli nzoto kuta na mwana moko Martin Kabongo yaza muluba bavandaka na mwasi baboti bana 5 moi rectification muke c'est vrai mwasi ana bana 6 mais mwana moko aza ya Martin te mwana moko aza ya mwasi voilà mwana oyo akoki 30 ans aza na mwana ya 30 ans makambo to sola oyo eza ya mwasi oyo aza na bana ana mwana ya 30 ans donc mwasi azokokisa 46 ans mana mwana 30 ans bendasko film donc c'est à dire aza une expérience mais ta mama bonde komeli ezani bakutana na prophète o na TikTok kana Toronto wana ya bande ko bina na TikTok yango tant tozo lo bagawa na batu moi contrôle faisala ça dit barozo esprit na oka na TikTok wana batu bele ba comprendre te que barozo yo wana ozana be mutu ya mabondeli muke osambela mingi te osambela muke ça dit barozo yo na TikTok avec toute facilité keba lisusu keba ya solo yango oyo na yeko kebisa yo eza na bato baza ko nguluma lokola nyoka bazo ramper bazo luka mutu oyo diable avandaka te musala ne yango wana bana diable musala bango yango wana bako détruire parce que ye côté azali akolinga jamais a batika la ndenge wana il faut pas ya babwaka ba vener ba virus na bango il faut ba de peupler aussi côté mususu pour bango faut ba tout ba landa bango faut tout ba ya côté na bango alors ba kutana na TikTok
ndenge mwasi banda kobina eleka nango eyosala ke prophète oyo tant bakutanaki basolola non nga naza prophète nama ndenge ezalaka kaka nde bango bayaka nde bakutani na batiktok nde basolola eleka nango prophète akoma mpe koyebisa ye ke non nga naza prophète fona sambela mpo na yo banini nde makambo oyo ezalaka bolandanga très bien bandeko nanga babanda kosambela siko jour moko boye ezalaka anniversaire à mwasi bana basali ye surprise bana basali ye basombeli gâteau basali ye surprise que non maman soka ye maman il faut à souffler bana basali maman na bon surprise to maman bango ye RP poussana mo muke papa na bango côté na chambre kwa yeba ni makambo bango te bana bayembeli maman na bango ta isili maman na bango tant bana basi ko yembela ye amati likolo place papa azali na chambre bon yo bana ba yembeli nga yo yebite ndenge papa habita ndeko Martin alobi te nga na ebe kutu te abiote basali nga surprise tala abi amonika mwasi abimisi biloko na kata chambre abimisi mo lamba na mo nini abimisi biloko abimisi mo lamba mo nini ake kolala na chambre ya bana basi mibale abimisi biloko ake na chambre wa mususu ake kolala ndeko Martin pe abika tam susu pour ça là on père mo souvent soit dans prière na ye au monake ndeko Martin quand non bon moi si peut-être dans prière na ye donc atika moi si na calme à la prière bandeko banda moi si abima wana 1 mois 2 mois 3 mois 4 mois 5 mois 6 mois ti toke 1 an et demi moi ça sont na chambre te nzokande moi si tellement yebiki mobali aza muluba penza ya village ndeko Martin Kabongo aza muluba penza ya village moi ça yebiki déjà le quoi ça c'est des loko oyo moyen sangana sur mobali ya te po wana wana moi ça c'est non esprit ya malamu bandeko nanga oyebiki moi si akamata moi si akamati ndenga vanda wa ndenga kimani na chambre wana bon na likabola na lisolo mo bien bon lisolo mo na zo beta na mutu esenga na maîtriser ngo yango na zimwa na zoki mwa nini pona maîtriser mo muke ben c'est vrai que na rolo bango ndenge pena exacte mais na zo kende quand même bien jusqu'à na OK bien za ndé na oloba moi si ayebi ke mobali a muluba bena village so me ko sangala susu nzoto mobali ana ofufa moi si banda kima wana siko mukolo moko boye moi si azui bana nde banda osambela na bana na butu bazo sambela ta esili na prophète wana bazo sambela ta po prophète no benga ye bazo sambela na bana ba tant basili si esali que moi si si bana bakina mo lala po basi osambela bana bakei mwana moko akei on dirait bon makamoko nde ezalaka mwana moko sikoyo alingaka bima solo nini na yango zosolo nini nango wana donc l'air akotaki mwasi sikoyo oyebaki te atie de main libre baosona na jo wana mwana sikoyo akoti mwana oyoki prophète oyo ekobisi te oyo ayisiko prophète oyo baotosambela tout à l'heure azwi pesa sikoyo mama na bango alobi otikali yo moko ya bien natikali nga moko po ya chaki meli abisi alobi mais mutu wana ndeni azaka wana ya lobi masa wana ndeko azanoka likolo nana longo wana te abi azaka awa ya bi ebongo aza awa boli msandeke mo chama kiela bandeka mboko balabwe bandeka mboko na ali balabwe bo peksa bandeka na miloko ba déranger biso alors et au sala que wana nanu ndeko na biso nanu alongwete ndeko na biso azana nuka wana mwana siko ayoki prophète azutu na mama na bango alobi mutu wana nanu akite
elle biote na akita mais faut benga na ye benga na mutu wana ko zala wana te mutu wana azana milimo moko ya mabena webisa yo bo benga na mutu wana mwana yo siko avant wana nazo no mosima muke tellement papa zo kendete maman a bima na chambre déjà ça fait quelque temps maman siko tellement azo pression kona maman komi ko so abibina bana amola ksa bana ke no papa na bina za misa mabe oni ba luba wana ba oni ba luba wa bandoki papa na bina za mala mu luba ndoki amola ksa bana siko tellement ndeko oya éduquer bana na ye très bien a éduquer bana na bien bana ba na Canada mais na Toronto on a bi côté ba koli bana misu ba mela ba Shimbok ba mela ba noir mais bana oya ye en tout cas ba mela biloko wana te bana oya ye pena droit chemin ti lelo alors bana ba komeda yako yoka déjà makambo wana déjà mais mukolo mwana yako yoka sikoyo prophète azib sama bon que non tu on a ça quand on te bosse benga ni quand ba bise que non donc moi c'est le dit que non azaka awa bo benga na ya sama azana milimu mabe mwana yoki ah mwana lobi na vanti papa na vanti papa omoni obi ke to linga kombi obi na linga kombi nge bon ngane na ibisa obo mama alinga bisuti mama akomi ba je na prophète wana ngamo na oki bango tala bota yo longwa awa na ndako na malembe sote papa okufa wema monde bandaki yo sala peke ndeko mobali alongwe. Il y a des photos, tozo ki malembe tito ya. Na oya pe na photo oyo bomoni na miniature oyo bazo lia na mbanga. Et puis na oya na photo ya nani ya Martin Kabongo na photo ya nani o mona sikoyo otala vraiment en tout cas basi pe amondi resho la te mais o mona ke eza mazara joza muta mazara ya kosakana te joza muta mazara est-ce que mazara ngo sangolo te parce que azovanda 500 na ba togolais na Toronto wana azovanda donc ana place au vanda te a foutre la chambre place mo na ba te belé place au vanda voiture moni bazo kango ba olia na mbanga wana photo wana ba na kata voiture ya Martin yemta continuer à foutre avec voiture wana alors tant mon ami si papa bon papa bien afuna longwa papa longwe de papa eko kende akei na lisolo to continuer ngoza mulai papa eko kende akepa ya na mboka mo longwe pe na ville wana akemboka parce que tina neze souté moi si qui paquet souté moi ça dans la chambre papa kei na mboka mo quelque part na Canada wana akeluka munda kuso ya l'état donc papa kei bango pe batikali sikoyo bolingo penza sikoyo nde bandi prophète kobiste bobo ya komiko ya tous les jours pena na ndaku donc bolingo pene bandi ye parce que papa kota kendeki atali abi pon intérêt ya bana nanga en tout cas il faut na zonga mais pour na zonga il faut moi ba procédure ndezala nzoka nde na kati ya mikolo papa zesu na ndaku te mama komi na makanisi ndeko na biso mwasi oyo akomi na makanisi bo bapesi ye boule bateka lopango bavanda wana eza lopango na bango bateka lopango po bake kosomba place mo boye bo basa l'église ye akoma mama prophétesse soki ma pasteur so ndeni basi ba dipe déjà basi ba chepe de lopango de na ba publicité basi ba bakuta be de na agence basi ba zu makambo tout sikoyo heureusement ezokiyena nuti comme sikoyo que non il faut signature mobile il faut zalati parce que signature mobile les andengeni donc il faut ye moi si faut benda mobile mo stratégie faut benda mobile il faut benda yependa donc ce que ça que non il faut ba niate ndikila jo fadaye ndeko Martin ingamba mobile boye bogar boye pour Martin l'équipe bob na to connaît pas bien en tout cas moi si ngana la vérité ngana noko mais ba bote ba bob wana te tala nzota bob ala ko nzele tala bob ala ko nzele
Bo mutaboya kuna mkwate sikoyo ndeni. Mutaboza tena mkwate sikoyo ndeni kaka. Musise zati sikoyo ndeni. Po noko fobina noko nkuma. Noko koza teke non avec les mamelles. Les mamelles, trop. Kanga dadi. Ezui. Toi, comme est-ce qu'on a boule, no quoi zonga, no quoi peut-être mais pas un boule à zonga, moi peut moi aussi à mon linga zonga. No quoi l'air à zonga. Tellement ban na baby déjà que nos maman bon atika bloc ou anate. Baba si père papa yo zo vanda yo zana na souci à vie na hôtel. Peut-être que no joana yaka. Ah bo ah. Côté mon ba, mon lit le côté wou to zongi. Quand on lit le côté, comprenez quand on lit le côté, donc tu sautes côté Mongo, tu es côté Moussous. Père Nabango, de Robson Martin, avant d'ici, moi-ci. Dans on lit le côté, net au monde à photo. Photo, on lit en Mbanga. Donc là, on lit le côté, tout le monde dit photo, on lit en Mbanga. Martin, quand il photo, on lit en Mbanga. Martin, avant moi ça tout dit moi-ci, mais. Namanda otuna o makama mbali wanda ko banga ote eza solo bimana oui to bimana ya solo et puis kunenge zamana ata bokiti bomati bokiti ata nzamba ya nga lingi yoke loko ya mwasi libala oyo yabiki mbonga libala eza nanu mazo bakeno ata bomati bokiti nga na lingi kaka ye na ozaka na ye Martin le bien bon ok ça va c'est bon Martin comprendre bakei ko funda Martin na la police yena Joanna bakei na la police momi ono mobali na ngai tala kutu boye alinga bomanga tala boye mukolo mwana azwa voiture azobima na voiture à Joe ya Martin ya ndeko Martin tanga okende amuna ka wow mbila bazolanda yi nina ngo cha voiture na pembeni na cha voiture pembeni what happened una kiti baboko likolo mwana tuni ba onini ba si mwana wabino o voiture na yo ya bino voiture na ngati ya papa na ngai abino aza criminel to luka mukolo voiture habite papa na ngai criminel abin papa bango abino abin Martin de Martin a bien mbila abi bozo lukanga mbila c'est oui oza convoqué d'urgence foya poto lukayo à sur place ndembila a ebisi véritable non il y avait une femme qui est venue ici avec un homme talabo bafundi yo il y a deux expliquer mbila pe to se dit ba mo lukayo donc ndeba luké na bongo zo simbate parce que senga ki yeba benda ye ayapo ba les plans. Et puis moi c'est qu'il y a vrai moulouba pena village donc tant ba yaso ba sangisa nzoto bou donc Joanna a commis prêt à sacrifier ndeko Martin yoka loko bandi konanga batu na moi si a confirmé habitant na bimara na ye eza solo na bimara na ye et solo ah bon d'accord ndeko Martin a menti akena na pas il y a président communauté congolaise à Toronto wana baba si président communauté bandi ko tuna batuni moi si a répété ndenga lobaki pa ya mobali a répété bon que non na lingi ye bon sikoyo il faut babenga nani Bob babengi Bob awangani Bob habite ngala bimana etelo kuta Boba wangena Boba binga bimane to bi mais moi c'est zolo Boba bi rien ka bimana été desko ba igozwa nde Martin a robimi sa photo alaxi bata colonie habitala la photo to ba jusqu'à batindi photo wana o bazolia na mbanga ale nye mais malgré photo na moi si alobi alingi na ye lisusu Martin te ye alingi na ye kaka Bob ngonani pasteur ekobiste oyo pendant que Bob on a gagné au bas la moitié dans Kinshasa donc Bob a au moins na 5 ou 6 proposantes au Yokana bon di bala abala na paria
serre d'absence ta benga ingai na bose mona tant comme on a été moi sabato comme moi sabato abi pe ba ni karaté abi singa bi bo baza mama na tente po serre on a singa bi na zana makambo ngala bi non serre photo non so mona miniature za ngo ezani te meto tsheba ba mona quand même abi ngai muto na salanga ba aventure moko ya kosakana te Bob pasteur écobiste. Alors abala na Kinshasa moi si on na Canada moi si muta bengi sakiye omoni basi ya ba camarade muso faut faire très attention na oya na troisième na lo basikoyo makambo yo moi si ya camarade ya Martin makambo moi c'est camarade Martin asalaki Martin parce que Martin là moi mona ki ko luka moi si wana camarade ya Momi na kozonga pona meka ko expliquer bino makambo yo camarade ya moi si asalaki Martin c'est-à-dire moi si ya Master Martin ambassadeur ki nzoka nde moi si yango pe il paraît Bob parce que Bob le batuna ki a lobby tant au président colonie a bengi a tunier a ibsi bango a ibsi ba président communauté congolaise na Toronto wana a ibsi bango habité nga na 3 proposantes nanga na zana ona lingana o na otala pona na bala donc entre bango misatu wana na obala moko parce que batunyo so misatu wana basi bato mabala donc jo yaki ko sala scandale moko na Canada na minute oyo bana balobi soki kaka bamoni ye aye na ndaku wana uswa bango uswa ye bana babi ba otika ite ba se laisser faire te parce que ndeko Martin tanga zonga kana ndaku na ye tanga kenda akuna yeba ki ndeko Martin aliaka su ndaku wana te amela so ta mai na ndaku wana te bilo ne nso langa ta voiture atambola nango po so meko simba ka lo na ndaku wana yaza vrai muluba de toloba ya village donc ayi makambo ba chiba wana bien très bien c'est-à-dire ndeko Martin azo c'est-à-dire azo ko tambola na liwa pembeni parce que prophète ne mutu alingi pena ke non ndeko Martin il faut akufa prophète Bob Magema tangi kombo na yo cobiste na micho mosi alobi atan Nzambe akiti ye alingi kaka donc mobala zo comprendre te ba ekomi bo ndenge ni c'est-à-dire mobala obi ata mokolo moko te monsieur comme nena nikutu Hélène comme moi si na bosse na ko mona ye ata mokolo moko te moi ça soit ta photo na yata na téléphone mais moi ça tient photo ça dit so bengi so moi ça bengi yo numéro donc photo ya mobile nzo bima donc zo ko mabina que non my husband donc Jonanga donc a signé loko moko ondimate moi je suis signé donc Joe yo ayena biloko moko yo mais obike alors tout mera là au développer ce que moi mki na mkoko le masolo monique diable azab na rusé à solo hein. Diable na rusé pour et puis diable azab fo mutu diable a fo mutu puis diable a yuma le diable a yuma basi bana bango belé o no babalite basi basé belé o babalite mais moi je ko bilongo diable ko tinda yo kaka et pas ya moi si o ya bala donc ça dit diable tellement ça muta calme tellement muta désordre yo faut que kaka désordre au koti kaka na monde désordre wana lokola yo aussi opona kana ye opona ka désordre okoza kimiate ate église donc ndenge pa linga bala ndenge pa lobifa bala moi si abi mobali nika ye wana ata lelo ya bali mwana mwasi wana mona mwana mwasi wana munene wana nzoto wana nyoso wana ata bali lelo lobby mon lobby
kaba serbe en église wana ah koza ata na moi 5 be 10 heures na ye moko boye biloko na ye oye moko alongolaka bango biloko na ye moko bandeko nanga tozobeta tango awa bobima na ba église or émission vous tosalaki so tel ba commentaire mo za wana mutatie commentaire on est mwasi mama ndenge jo ndanga wangani yo monisko photo ebimi babandaki ndenge ni babandaki na bolingo ya ibandano bolingo ya frère. Ah ma sœur, je veux prier pour toi, Dieu m'a mis quelque chose pour toi et tout et tout et tout. Je vais te dire bon côté bon kutani bon vandi ma sœur te prier. Donc tant que prier wana non bien et puis John obinande pas za binanding wana ndenge mabete ko mobali binaza mobali ti mobali ana ngo facette ne mobali faza mobali mais on nga na moni wana pena en tout cas je sais pas na bilamba za bongola longo na bilamba siko za ndeni dans za pena bébé ya bébé te mais bébé c'est normal ta et puis maman ndé na moni liyo pena au moins te simba te au moins te vraiment simbita bandeko bobima na ba église oyo moni lelo to beti yango lobi to memi yango na CPI lobi ke na CPI lobi to ke nango pas procureur général na bino JF Fongi lobi to memi le dossier lobi to memi le dossier ya za na dossier na maboko yemta okatalika mona ou bien prophète et kobiste. Skungai na mitunaka, naza ko mituna. Comment bateau yo, ils arrivent même pas à avoir la crainte de Dieu. Donc ça dit nzambe on to benga ka dona na munoko zo ba nzambe avec toute facilité nzambe. Donc ça dit Congolais benga nzambe avec toute facilité. Quand on attend à combat Dieu yango avec toute facilité. Or obi ke komba nzambe bena esprit bien. Trop temps on peut pas apambata. Comment nzambe n'esprit bien so obi bena no olumba sura masumu. Adam tant nzambe azuluka ye nzamba ye atuniye Adam où es-tu? Adam nzamba obi na bata miyo parce que Adam abande ko bima solo masumu. Po yibika tout ça masumu. Mais biso mona muto sa masumu na ye na munoka nzambe. Ça dit batu babanga lisu kombo nzambe wana te. Bon, abaki nzambe colère de diminuer sur une des zones non. Il est le même hier. Donc azar ande azalaki lobi okuna lelo na demain. Il est le même. A changé te. Parce que colère en nzambe eza malembe nzambe pas frapper yo ko kantate ke yo mto tinda frapper yo na tana ye. Ça sert à quoi maman mukolo boye sokomi mukolo osu mwana muketa ozana 46 ans, ça dit ozo kene ba 50 ans. Olingi babala olusu mozana mobali na ndako mais et puis osambela nzambe peso mobali nzambe peso mobali yango ya ndenge nini mama yo mosi kitoko bo mosi kitoko mosi kitoko mais o mériter mutu wana te mobali lobi na Martin bino na o monte ke otie batie mobali no Martin o monte ke otie batie ba mama soko moni loko mo bo yo sepela na mobali no il n'arrive pas à faire ça. Enfin, dit non, papa, moi j'aime ça. Il dit ça y est. Nga lingaka, osalanga boy, osalanga boki, nanga boki, nanga bo, manga bo, manga. Il dit ça mobile na yo. Kofongo la porte à diable était. Yo kanisi vraiment pour na yo maman. Mobile wana. Bo vandara na ye. Bo vanda nepe na bo vanda nande ngoteka lopango na yo. Aux assure.
Ce que bana va décider ba obi bobo ko mata. Et puis bobo zo mata na voiture oyo ya on a nazub ça batu à chaque fois. Batu ba linga kota kota mabala. Ndako no zo kota wana batu ba leka on bi bango te. Oui bango te. Ça dit moi si on a tellement za moi si mo ya linga ba ko teleka libala ndenge wana. Donc moi si wana pona ye c'est normal. Faut beaucoup télé libala ndenge wana. Mobala liboso kota wana. Eloka memo yo ebita bima kende. Mbala kota eloka memo ebita bima kende mokilo e baby. Yamisa to kota wana. Yo po ye no peka kabuye. Yo po ye po kote libala. Wambendre. Wabina vrai mbendre. Banga makambo banga yo. Omoni mutabata maliko na mayele. Prophète. Yo ndongo zawana à part ba faux bagwana parce que ceux qui na vrai gwa ngozo bina mwasi mo za vierge mwasi mo ya bien pe ngo kuta pena mwasi mo makamba c'est makamba na bona Congo. Ata yo moko pena nzamba ordre nzambe ndena ko ti nzambe ngo ya ndena ko tinda yo okende ba benga no mobala batu. Après yo papa batu ba bengane na ndako ba botini bana 5 mochana bana 6 zata na mawa pe ya mwana mwasi yango ti zata na mawa na ye. C'est vrai que kisi na babi mwasi wana komi esprit moko donc ye mobali do ye bob kaka ye prophète na ye kaka. Et puis ici mobali babi na lingi na ngaye na lingi osute na lingi na nga bob mobali babi imagine ce que soit bengo na téléphone na kombo zo bima wana. Et maintenant donc my husband donc combo a combien na photo mobi ya bobo. Soto lobi yango po ndeko na biso bob azana besoin ya conseil na bino. Ana besoin bo sunga ye. Bo benga no ko sunga ndeko na biso bob parce que azali entre le marteau et l'enclume. Ndeko na biso aza vraiment na ngako na bisi na bisi batu ba bisi ye félicitations parce que a makasi pour et puis à garder santé na ye a sali AVC c'est ça un homme. John a besoin Martin akoma Pouloulou to Martin akufa pour battre calopan, c'est-à-dire donc alingi pena nuire moi si pas yebité a kepena ba commissionnaire ba kepe dans la minute sko mbongo ya be onini mbongo ya be onini bino bato boyibo komelanga lokana vite fait mbongo ba feta voilà mbongo ba futaka pas noteur mbongo wala sko faut bazong ça aussi donc na bambo aussi bede faut bazong ça on a Martin faisons ça sur $30,000. Voiture on a Martin ta continue ko futa na assurance wana. Dans la voiture, il y a un moutou, on y habite, on dit tout. Moi, je suis bien. Nous avons prouvé le contraire. Nous avons prouvé yo, Bob, prophète et cobiste. Nous avons prouvé le contraire. Bande kwa Canada, boté les mako. Hein? Bande kwa Canada, na Toronto, boté les mako. Ne botika moutou, boy, bino boza bateau, ya kala, bovin na Canada. En tout cas, merci na. Encore merci na Alain Kindeki, merci na Olivier Bolia, merci na Bino parce que Moutoumoko déjà a 52 ans, mais voilà na obetango parce que place mikandande bande goya. Maman nous sommes le boy, tant que otala ngazo ba makambo za mamba solo. Tant moi si otala nga ba makambo na lo ba o ay blanc no muto azabe azubi na source. Botika muto ndenge nini? Botika le temps. Botikeli le temps est belé, hein, bande on a bon au Canada, on a botikeli cobiste autant est belé. Comment botikeli cobiste autant? Comment botikeli basagana mona poto ya kala loko na bino? Botikeli le temps boy ndenge nini? A koti pa koti mayebo pe vandi pe on a bulba babe donc moba de basi ba bengana atekana lo pango na ye azui abaki momi mama bana te ngana na besoin bandeko bona Toronto bosala quelque chose
a mutu moko boye a mutu okange basinga ngana zo ba sous série moko boye garçon moko bato bazana Maroc bazako yiba makambo wana que son âme repose en paix président Yeze Mwanza ayoka ba soupçon moko boye kamata garçon wana garçon moko ni Blanchard ligotaye azwa fimbu ya kosakana te pe atosa abanga mutabata mutu boko parce que azobe omoni biloko wana eza tekinote balo baona eza makambo ya mutu fo kosola osona mutaboneni ni ye azana biloko wana biloko na ye esenga randa créer trouble biloko nezo senga fo ça dit fo akabola mabala. Moi je crois que biloko wana et au simba soka zupina mangituka donc ayawa pour kange pina basinga pina bokati pina banzoloko pina bien pos oya sali pa ya ndeko Martin lobi ayo salon pa na yo oya sali pa Martin lobi ayo salon pa na yo ko sa ba jeté donc aza mutu mofu ko tchai penza or ba masolo tout parce que c'est aza insupportable abangi même pas vie à moi si aux andengeni et puis ayebi ke vie à moi mobalo so asali erreur mo bala ko dai donc ayena biloko na yewana moi si uta bengisa ki na Kinshasa ki na Canada abwaka moi si wana so tali moi si et puis azwa basi kitoko baso bazwa basi abatu kitoko. Mais na évité soka sala basi on peut nini soka sala na bango nini po je sais pas vraiment na évité soka sala na basi on ni parce que comme on a yebo on a binage non qui mobile zata comme on est bena boya za na ba hormone ya banzelit comme on a yebo on a binage non oh quelque part on dirait ngoudi ya ngoudi. Donc bata Canada to lancer bina défi bato bona Toronto to lancer défi ndiri bozondi maba baby sa vie muninga boye bo ma ba complice hein bato bona Toronto bo ma ba complice ngane biki na Toronto zana ba vrai noko zana ba vrai yaya ena bato balinga tataka Toronto mboka bato balinga buzo bate mais mutu moka ye buzo ba nenga bandi wana ako sokola basi no parce que guana ye ezaki fa sokola fa sa basi no zo le bana boke tu wa yambo ako laver basi na bino tout azo linga sa église basi balinga ba église donc c'est le moment ya ko télémela eti na dernière énergie a osé même pas coûte donc c'est-à-dire il faut alongata Toronto aki vanda bakota ba nini kuna pour oyo soke sili toyoke na dossier mususu pour imaginer mutu mobima bali na Kinshasa aepti na Paris abalati na Paris yawa tu imagines abalati na Paris biso lobi ngazo lingana yo kapena ki bakanga kiye à travers photo to tio botano photo oyo ndenge azosala ndenga sali nani kombe nani ndenga sali nani mwasi ya mutu na bino mutu mwa yeni ka lelo azwa mpifo wana bolingo batonga bambula na bambula bolingo eboti bana 5 bolingo eboti bana 5 mosi o babala mosi o balela mbongo libala mutu moko ya te soki ndeko ya osala on te pas ndimite ye pa osala Martin ndimite osala ne mais bino botelema nde bato na ndenge namoni ba Alain Kindeki na Olivier Bolia nde batelemi bino botelema boko tikela yuma o tanta posa dernier de yuma ko sakana te bozela nini bayaya bozela nini bayaya Canada ata bato bana ba Montréal
bato bozana ba Ottawa, bato bozana ba Québec. Boko kota no makamba, boko kota no makamba Toronto oyo. Boko kota no makamba Toronto, bo benga bato bolanda biso partout na Canada, bo benga. Bon, talasko Joe oyo. Botala Joe oyo. Botala prophète oyo. Botala na Martin, na Leki. Parce que botala Joe oyo, prophète oyo, na Martin, na mérité moi si oyo. Merci Nabino, Bato Bolandi Biso. Je crois que s'il était, on va encore tout ça la 3e émission au Toromeka qu'au fond le Bino Makamususu. Et puis, tu as une évolution dans des Okende, tout ça, 3e émission. Bien, on a tu as Sabino, Makambo a Salarana, moi aussi, na camarade, moi aussi, à camarade, ya Martin. Pour y attirer, Bob, Kobiste, attirer, ni na ekuna, attirer adresse ni kuna. Ce que Bobo basé, belé, ya kosakanate. Bato bazoya na habite to tika bato ndeni na mokilio yo to tika bondeni bazo pe place o mo pe lobi na tonga sa pe église na ye église ya makambu nini na mboko yo kanga dadi finga tonga sans effet je m'en fous les chats bois la caravane passe église ya makambu nini en tout cas bandeko tout bon na Canada États-Unis, vous avez pembeni. Et l'ongement mobile yo soit yo te en église na bino. So pasteur na bino ndimi te en église na bino, bobi man église wana. Bobi man église wana parce que na pasteur na bino esprit mabe. So ka yo te en église na bino bobi ma. Akosa bino te. Ana semence moko ya kindoki ya makasi. Bima na église wana calmement muta ko sauter bima na église c'est que pasteur wana za complice pour ima ambasali trop mina suka pona lelo to kozonga lisusu biso to utika ta biso to kena biso na ka boy malé mbeti en tout cas ndeko prophète Kobiste biso to keno benaka boye po yo komema désordre na mboka bato Canada mboka calme na kwa ba Suisse mboka kimia mboka bato ya bato ba réfléchissaka mboka bato yo basala makambo en Afrique et bele ba na Canada basala makambo jusqu'au qui au bouleverser le pango donc c'est-à-dire le pango bato basomba na pasi pendant des années yoya bateka lopango wana pona yo de yango moni ndeko ya benga ki mwasi mo benda mobali ya po bania te plan ndeko Martin Koufa Martin na biso ko kufa boete. Alors là je lance un appel et pas ya batunyos tout ba proche ya Martin bozwa en charge makambo yo bozongo en charge botika boete mo yu maman papa mo kolege men esprit. Moi maman poso zanginesi awawa so zaneti awa atanga ngana kangaye na kangaye ngazo mangituka ya kusakana te mutu wana et puis mangiso azu mangituka wana na banza ozonga mutu ozonga normal. Merci Nabino. Stade de martyr et comme un stade à Liwa. Quelle grâce! Bandoki basangani na stade de martyr. On a kobo mabai nyoraye. Mawao. On a kobo mabafamia bato. Nyoso wanaye. On a bisengo ya mokili. Nyoso wanaye. On a bisengo ya mokili. Eloko kuzo posa nao. Jijima ya soka. Bandoki bakadia basangani na stade de
martyr Onako mabai mawao Onako mabafami ya bato Nyoso wanae Ona bisengo ya mokili Nyoso wanae Ona bomengo ya mokili Eloko kuzobosa nao Jijima ya soka L'homme récoltera ce qu'il aura sémé. Galaxy 7. Nyonso bozosala bato yeso akufela bokofuta un jour un chor. Moka mobimba babumaka bato bakangaka bango te Moka mobimba babumaka bato bakangaka bango te Bango nyonso bapoliticien Bango nyonso bakomplis. bafaux pasteur bafaux chanteur Zamba kojuge bino na mabe bozosala na mboka ya Congo Moka mobimba babumaka bato bakangaka bango te Moka mobimba babumaka bato bakangaka bango te bango nyonso politicien bamusicien bafaux pasteur bafaux chanteur Zamba kojuge bino na mabe bozosala na mboka ya Congo. Les femmes sont violées, malmenées, maltraitées, abusées, mawaninguées. Il n'y a pas de vraie justice dans les mondes. Nous attendons la justice de Dieu. Stade maquillé pour la loisir et communauté de messie. Démonstration pour la popularité. Moi innocent bazo kweya na sacrifice Diabolique. Pukolingo zala esclave ya moto lokola yo. Yesu akufa po yo zala mumbwa moto de. Eli 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 la basta badani. Mon peuple périt Faute de connaissance. bazoyokola bana nzambe basinya pata makila kolanda bango te basi babunga nzela Banto Osa banto Bakanja pemba Bankadia Osa bankadia Okosala juge mokolo asuka ye Omabe boso sala boko futango L'homme récoltera ce qu'il aura sémé Banto Osa banto Bakanja pemba Bankadia Osa bankadia Osakana Oluka succès na kisi Osakana a pasteur les escouts dans l'évangile. Osakana Okokonyola bazemi Osakana Yajure boko sutuka Yesu Kristu akundama sekwa Boboi Yesu boponi barabase Yesu Kristu akundama sekwa Bino boboi Yesu boponi barabase Yesu ne nzambe Nzambe ne Yesu Yesu ne nzambe Nzambe ne Yesu Bokonzi abakonzi Osakana Yajure boko sutuka Osakana Yajure boko sutuka Osakana
la nouvelle génération. Mopepe ambula elekeli ngai yo, ngambo ya ebale buji na maboko sherie. Boni lisusu okanga kanda kati ya bolingo, aspe na kobondelo songisa bolingo yo esilaki te. Lelo yokeyo, lelo yokeyo, sheria mama ati nani alula yote ohoho, nani alula yote ohoho na kitoko na yo. Nasengaki na nzambe po tovanda seko seko, nabondelaki makasi aspe ya mama nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili, nabondelaki makasi aspe ya mama nani alula yote ohoho, nani alula yote ohoho na kitoko na yo. Nasengaki na nzambe po tovanda seko seko, nabondelaki makasi aspe ya mama nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili, nabondelaki makasi aspe ya mama makambo maleki yo okili ya zambe mokonzi yo epa yo zalinga ya wa mawa na motema ye okili ya zambe makambo maleki yo okili ya zambe makambo maleki yo okili ya zambe mokonzi